Bon, ndeko nakuta na Washington président na Maison Blanche. Oza mwana ya Congo, n'est-ce pas? Ya, naza mwana Congo. Tofandi na Washington, yaki pona rassemblement ya ba Congolais, tous les Congolais au bazali na posa mboka, au bazali na développement mboka. Toya ko pesa message et pas Barack Obama. To pesa message na capitale du monde. Yemoko. Message na biso to protesti memo na biso, bazui memo na biso. Message déjà que nous voulons plus les dictateurs en Afrique. Oui, oui. Pour les dictateurs plus précisément au Congo. Nous disons Kabila dégage. Yo komo nani précisément na vision na pona Congo ezali ndenge nini? Bon, vision na pona Congo, trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand on dit trop c'est trop, tout le monde a viol, la est, tout le monde a arrestation, la Chibeya, Amama Tungulu, tu vois, beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas au Congo. Nous voulons que le peuple congolais puisse se réveiller, puisque le Congolais puisse voir de l'avant. Nous voulons une nouvelle Congo, oui, oui. avec des nouveaux animateurs, tu vois, comme dit le papa Tshisekedi. Nous voulons que le Congolais puisse changer les mentalités. Nous voulons que cette élection qui va venir, que les Congolais puissent choisir qui doit voter normalement. Est-ce que vous avez un message pour Washington Ekoti, message Ekoti, mémo Ekoti, topesi l'autorité au bazala qui présent à Washington, au batuni biso balakisi, tolakisi ba droit na biso, tokoti ici, mémo na biso. En tout cas. Vraiment, ikamoko asuka. Oui. Nazo senga na ba Congolais nyonso. Oui. Nazo senga parti politique ya chef de l'État. Oui. Pour na honneur ya président Joseph Kabila. Oui. Nazo senga Joseph Kabila. La vote hier mon commencer par le président faut voter Etienne Tshisekedi comme président. En tout cas. Pour na honneur na ye, aza président de la République, mais nazo senga ye mon président hier aucun de voter, a voté Etienne Tshisekedi comme président. Comme président. Pour na honneur na ye. Na kimia na ye. Na kimia na ye. Na bovani na kimia na président Kabila. En tout cas. Pour na honneur na ye. Pour terminer pe kofi. Terme na ye pe koki. En tout cas. Papa wana za lokola Mandela na biso. En tout cas. Vous comprendre? Oui, oui. Papa Congolais bon ndangai. Vous comprendre? Oui. A voté Kabila comme président, a voté Tshisekedi pardon comme président, je m'excuse. Oui, oui, oui. C'est ça pour nous na ye Tshisekedi, aza papa, a rebongisaka mboka atiali ni tout droit peut-être na 2016-2011, Kabila kozonga lisusu to voter na biso ye. Ah, OK. Vous comprendre? Problème ezate, mais pour na honneur, to linga mboka ezona ali na kimia ya Congo. Na kimia Congo. Parce que ba vie wana ba okende na bango, to tika na ba jeune notre ba Joseph Kabila, ba Kamere. Bazoya ba politique. Siko yonde ko yaki avant bobandaki na RN président parce que biso to na retard na ba Jacques Matanda. Ba to bandaki marche na biso, to bandaki manifestation na biso précisément na 13h. Na 13h ba yaki belé na niveau s'attendre. Bon normalement quand ba to yaki belé, eza problème ba tuté. Eza problème ba to yaki ebelé, ba to yaki mais problème ba to eza lango faux débat, ba to yaki ebelé o ezali capitale du monde. Mutu nyonso yaka batokuti ba population ebele bauti Syrie, bauti Éthiopie, bauti Libye, bango nyonso bazoya mpona manifester na capitale du monde mpona olakisa bato mécontentement na bango à travers mes gestions ya bamboka na mboka na bango ba dictateur disons. Très merci pour la rectification. Et c'est ça pour nous les Congolais sont venus aussi pour demander Kabila dégage. Donc on a comment va payer belé baya contre ba dictateur. Il y a que système de dictature dans le monde va continuer. C'est ça dit que système de dictature dans le monde. Et ça évolue, Kaka, ils ont évolué. Nous voulons pas les présidents africains tiennent long de pouvoir. Si comme message nous allons pour la bande de Congo, au bazar la Congo. Concernant besoin ningisa, est-ce que bango ba ningisa kuna comment? Message nazo lancer pour le peuple congolais à commencer par le nord, oui, le sud, oui, l'est, l'ouest, oui, surtout l'est, les populations de l'est. Oui, oui. Les populations de l'est. Oui. Ceux qui ont voté, ils ont voté majorité, sont en train de mourir aussi majorité. Il y a beaucoup de morts là-bas à l'Est. L'Est c'est le Congo. Nous ne pouvons pas bouiller l'Est. Donc on va voter en masse. Ils ont voté en 2006. C'est ça, voilà le bilan. Nous demandons de donner le bilan.
likavolobe sepelesirake bato mingi ti lelo bazokanisaka tika to vote mutu tel et puis mutu ako bakovote akonzamisi bango suna masi. Nous voulons les changements au pays. Siko prudence ni kotinda na to message ni kotinda particulièrement la famille na yo na maman na yo na bandeko na o bazuja ba carte d'électeur. Bon na maman na nga on les a déjà le tombo. Ba maman na nga na famille na ngai na bandeko na nga ba onyo so ba yebi ngai. Oui. Na koyebi toza la démocratie. Oui. La démocratie oblige chacun à faire sa droit. Chacun de choisir oh ni yalingi oh nana lingi pour diriger Congo, mais ça veut que oh voter Boutouana est-ce que a conduit Mboka bien. Voilà. C'est base fanatisme. Non fanatisme, selon Gaï. Oui. Selon Gaï, selon famille Gaï. Nazana candidat Gaï, selon Gaï. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Siko question musu nazana yangoyo. Ozomona bien awa na Maison Blanche bato baza ko révolter là ba américain bazali. Là ba américain pourquoi biloko boye pa na biso? Pourquoi pas na biloko boye pa na biso? Soko meika ka pa bakatio kingo. C'est ça prouve qu'il n'y a pas de la démocratie. Ah, ça prouve que la population a toujours peur. Et il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. La voix sans voix. La voix de sans voix. Munoko zanga munoko. Munoko zanga munoko. Na Swahili kutu balibakani munoko zanga munoko. Yo baka Swahili te. Nalo baka Swahili. Bo na Kikongo balobini. Na Kikongo nalo baka Swahili Kikongo te. Bo na Kingwanda balobini. Nalo baka Kingwanda te. Na Kimongo balobini. Vraiment. Na Kimongo balobini. Vraiment. Ba Kimongo te. Na Kilubu balobini. Balukulu bana wa Congo lwa kutusangana ngana. Ah wa lwa lubu ilu. Ah lwa kutusangana ngana. Wasakila nzambi wetu. Wasakila nzambi wetu. Mukalenga wetu. Mukalenga wetu. Mbidi mukulu wetu. Tribaliste te. Ezalanga Congo ma. Yo na mono za mwana tatu kazi mwatakazenga. Te za tribaliste te za neto de pesa konto pesa que le congolais. Biso na biso. Biso na biso fongola. Reconnaissance ba ethnie nyonso. C'est ça. Ba valeur nyonso. C'est ça la valeur nyonso. Ngala ni ngabande kwa Kasai ya to. Ndenge président Mobutu Sangisa ki biso. Merci mille. C'est ça, tout tika na unité. En tout cas, na mono za ma compatriotes. Vraiment. Zamba pambola yo. Voilà. En tout cas, on s'est fait kokuta na Yesu. Kimia. Vive le Congo. Vive le Congo. Vive les élections. Un seul peuple. Vive Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme président de la République. Pas de balkanisation. Pas de balkanisation du pays. Nani a dégagé? Kabila dégage. Alléluia. Yeah, on dit Kabila dégage. Voilà. Merci Nyantuka. C'est ça. Thank you very much. Thank you. Mwana ya Congo. Ah, nakata mboka bapaya.